batata ba maman tolingaki tosala mwa alerte ya muke pona kolakisa na bambuta na biso banganga nzambe ya minene o tozali na bango na kati na lingomba. Nalobaka likambo oyo ya papa Apo Salima avec certitude. Nayebi pourquoi nalobaka yango. Toyebi ete papa Apo Salima lui-même il s'est présenté comme fondateur ou bien cofondateur ya idéologie 26. Batu oyo bakabola lingomba. Tolobaka yango lere nyonso. Biso tozoloba makambo oyo ezali par un été. To profitaka d'ailleurs pour na côté ya pende kona biso papa Apo Salima po azala mondimi ya kombote mais azala mondimi parmi baponami. Ko tozali kubenga bango parce ya bapo azala mondimi parmi bandimi ya solo oyo papa Dangenda lobaki ba frère Kimbangi. Yango tolobaka makambo oyo parce que comportement ya papa Apo Salima tozali ko étudier yango tokotika la ko étudier bizaleli ya papa Apo Salima te parce que to yebi ete azali parmi baye basala trahison ya monene na kati ya lingomba ya kokabola lingomba ko créer bande ya batu pona ko intoxiquer bana ya papa na biso tozali na bango lelo ko lakisa bango ete voilà bozali ndenge moko tala ezali boy makilo ezali boy c'est-à-dire idéologie oyo papa Apo basala na bande na bango yango esala ete mingi kati na papa na biso ba rejeter maloba oyo papa Fumambaza atikaki. Mingi na kati na papa na biso ba rejeter makambo oyo papa Fumambaza salaki nini atikaki. Ezali par rapport ya base ya mayele oyo papa Apo na batu na ye bakotisaki yango na kati ya mitu ya bana ya papa na biso. C'est-à-dire biso toza bato tosalaka ba recherche, biso toza bato toyekolaka makambo ya bonzambe na ndenge ya solo. Tango tomoni déjà que mutu azali un danger, il faut qu'on soit la précaution. Tout ça makambo mususu na ba légèreté. Il faut toujours ba précaution parce que likambo oyo ezali likambo ya lingomba oyo esangisi mabota ebele esangisi milimo ya batu ebele. Mais tant que tozali komona que un danger permanent, mais tozali kozwa ngo à la légère. Ezali malamu te. Papa Apo azali na nkamba ayelu kutakamba. Est-ce que papa Apo azali nganga nzambe? Est-ce que misala ya papa Apo, comportement ya papa Apo, est-ce que biso na kati ya lingomba banganga nzambe toyebi yango? Est-ce que comment tokoki kokoma na niveau ya koloba ete un individu même si azali soutenir même batu oyo bazali ko soutenir ye ba oki komona te que soutien na biso na nzela ya papa Apo ko simba lisusu te parce qu'il est déjà sali pour avoir contesté maloba ya papa lobi ete bokabwana te mais il est parmi baye bakabola lingomba et biso tozali ko joya yango à la légère tozali komona que non papa Apo a changé soki papa Apo a changé pourquoi ko koma mondimi lokola bandimi mususu te. Mais azo jouer toujours rôle. Il y a qu'on manipuler banganga nzambe. Il y a qu'on manipuler bandimi. Et il y a qu'on zongi sa bandimi sima. Il y a qu'on mettre sa bandimi mabako. Papa Apo azali mosantu koleka bisote. Papa Apo ayebi pe lingomba koleka bisote. Mais papa Apo azali ko jouer rôle. Oyo ya azali ko jouer. Ezali un été tozali ko salela musala oyo. Tozali ko loba parce que biso tozali na miso ya bonzambe o tozali komona makambo. Soki tolobi makambo nyonso oyo papa Apo azali kosala. Tobi misa yango na polele ezali personne pour la lingomba. Mais lingomba ezali kozala incapable ya ko gérer papa Apo, ko discipliner papa Apo, ko zongisa papa Apo mondimi simple lokola bandimi mususu. Influence oyo papa Apo azali na yango. Biso totea kaete nguma ya mabe basalisaka yango na nguma ya malamu te.
mais ce qui lelo papa pour le bien tenga na kabola bandini na kabola lingomba na kabola ba papa nazali parmi ba cofondateur ya idéologie ya 26 to lobité to privé papa pour droit ya kozala mondini mais il faut na ba mboka ezali sérieux soko sali acte moko boye oyo écouter institution mobimba batiaka bato na ba blacklist. C'est-à-dire batie yo na mulongo ya batu oyo ozali privatiser na mwa makambo mususu parce que bayebi ete à tout moment okoki kochanger obebisi lisusu makambo. Lelo oyo tozali koloba makambo ya papa tokotia nano video oyo po tokende na musika te na makambo oyo ya papa po mais ezali alerte epai na bino banganga nzambe mpona koyeba ndenge nini ya kodiscipline parce que likambo kodiscipline papa likambo oyo ya lingomba ezali likambo ya basentima te likambo oyo ya lingomba ezali likambo ya basentima te biso tozali kosala barecherche tozali kokutana na makambo tozali kokutana na baaudio tozali kokutana na bavideo tozali kokutana na badéclaration ezali contraire na doctrine na biso contraire na mibeko ya lingomba contraire na bonne marche oyo bapapa batikaki et les mêmes déclarations oyo tozali kokutana nango lelo tozali komona ete ekoproduire biso lisusu kokabwana ya makasi mikolo mizali koya mais ntango papa apo azali kosala makambo oyo pour le moment tozali konéglige yango mais tozali koyeba te ete meme lelo mpo tokabwana ndenge tokabwani boye ezalaki likambo ya mokolo moko te ezalaki likambo oyo ezwaki ntango ezalaki likambo bato babandaki kokutana bato babandaki kosangana bato babandaki koprepare bato babandaki kobongisa makambo e makambo oyo bato babandaki kobongisa yango ememi biso na basituation oyo tozali na yango lelo mais lelo mpe papa apo azali kobongisa mpe makambo biso mpe tozali komona ete azali kobongisa makambo tozali komona mpe ete papa apo azali koya papa apo azosala boye tout ce que papa po azoloba ezali makambo oyo ye alobaka yango ye moko te ezali makambo oyo babongisaka nde na nsima ye bapesi ye yo kende eloba sala bo mais tozozwela yango bamesure te lelo tozozwela yango bamesure te lobi ekozala lisu problème parce que bato oyo bazalaka bato ya kanza ndenge tolobaki bato ya kanza bato ya courage na lolendo akoya aboyebisa biso j'ai été parmi bato oyo basalaki likambo mais là tozozwa yango sérieux makambo ya papa apo azomanipule banganga nzambe na kati ya lingomba papa apo azali nani azali pasteur te papa apo azali nani azali te mais rôle wana azojoue mpo nani mpo na intérêt ya lingomba lingomba oyo ezali na capacité spirituelle na basage oyo bakoki koyekola likambo bazobeta makambo ebele oyo papa apo azosala kara totala na video oyo papa apo aza kosala na banganga nzambe oyo biso tozwaki yango na réseaux sociaux régi très rapidement balancele biso video ya papa apo baaudio na bamakambo mosusu tobombi yango parce que na makambo oyo il faut tozalaka mpe na sens ya secret parce que ezali honneur mpe ya lingomba awa tozali mpe kobatela lokumu ya lingomba du makambo nyonso ezali ya kobimisa te ndenge tolobaka tozali na baarchive ebele oyo togarda yango secret ezali te tokoki kobimisa makambo nyonso mpo na koyokisa lingomba soni non mais oyo tozali koloba tozali mpe koteya mpo tozala mayele parce que likambo oyo ya lingomba ezali likambo ya bato nyonso likambo ya milimo ya bato fo tozwa yango na serie toyeba mpe baponami bazali banani oyo bakosala likambo oyo mpo na intere ya bato mosusu mpo na intere ya bato nyonso mais baoyo bazali kosala mpo na baintere na bango ifo toyeba yango ete bazali baponami te parce que papa Simon Kimbangu asalaki mpo na intere na ye te bambola misato basalaki mpo na intere na bango te nzambe mpe asala mokili oyo azalaki na intere te nyonso oyo bapapa baprofitaka na yango na makambo oyo bango basalaki ezali kaka lokumu papa Simon Kimbangu lokumu mokili mobimba tozali kolobela ye e lelo mpe bamvola misato mpe lokumu bapapa na biso tozali na bango lelo bazali dans l'obligation
ya koluka pe lokumu wana esala nini ezongela bango. Parce que oh biso tozali komona ezali oyo bapapa bateyaki biso. Oh biso tozali komona ezali oyo bapapa bateyaki biso. Régie, balancez-le biso tout d'abord balancez-le biso image ya papa po bongo na sima okende kolobela likambo ya le 29 final. Papa Salomon. Et papa Moïse, et papa Dialoungal. Papa Moïse, on a pas Israël. Mais tout le monde. Papa Simon du Montagne. Là, il a arrimé. Moi, fièvre, mais tout ça, la camp de Nouvelle Jérusalem. Tout ça, la banque en Zambie. Il faut le Koutakal. Si vous voyez, pour le Koutakal. Voilà. On va le monter. Il va dire. Ok, allez, tout le monde est bien. Merci. Merci na régie na message to na vidéo au botier biso ya papa apo. Motuna ezali bo. Papa apo azali na nkamba. Invitation ezalaki lancée pour na banganga nzambe. Mais papa apo na équipe na ye bazali na nkamba. Ba ye po na lukutakano. Papa apo azali pasteur, azali diacre, azali king, azali nani. Mais biso toyebi ete ba papa apo nde ba changer saka ba article ya lukutakano. C'est-à-dire au monde que lingomba ekangi makambo mokonzi abula apesi makambo parce que bazali bato ya kanza. Bato ya kanza na bato ya lolendo ba courage. Même lukutakano oyo tango ezali ko salema mokonzi abula tata Simon Kimbangu kiangani a conseiller direct bato ebele il faut veiller na makambo oyo to sala to sala yango pona intérêt ya lingomba to sala yango parce que lingomba ligne oyo yango ezali kozwa ezali ligne mususu ndenge na lobaki ba papa apo bazali batu oyo ba intimida ka banganga nzambe ndenge bo uti komona ba papa na biso wana oyo na yebi pe bango de vibo na yebi bango parce que na mona ka bango na bandai komona bango tant tozali na centre ba papa na biso wana soki otali malamu komona ete bazo souffrir parce que na papa po na raison na ye azali na batu oyo batu wana ba intimida ka banganga nzambe oyo batu wana ba travaillaka na bango pona koyeba ndenge nini bambongo mususu ya lingomba elekaka na nzela na bango. Ça c'est un analyste spirituel qui parle avec les épreuves oyo soki bozana posa ya ba preuve tokoki kopesa bino ba preuve na ba etando ikete po tozali na ba audio ya papa apo tozali na ba menace ya papa apo yazali ko tozali pe na ba témoignage ya papa apo epai ya banganga nzambe mususu oyo bazali ko déclarer ya solo ete bazwaka menace epai ya batu yo oya ko menace nganga nzambe na tina so yo zali nganga nzambe te mais na pouvoir nini oyo yo ko menacer les banganga nzambe yango moni même ba vidéo oyo soki okoti na kati okomona ete ba papa na biso wana oyo papa akwasani na bango vidéo wana okomona ete bazo souffrir moralement bazwaka ba pression bazwaka ba makambo ndenge na ndenge même ba oki koleka ba nier yango mais c'est un analyste spirituel qui parle. Analyste spirituel to yaka ba makambo na sentiment na biso te to yaka na ba preuve tozaka na ba preuve avant to loba et puis tozalaka pe na ba témoignage oyo tozoloba mikolo elekaki na ba paroisse tozali na yango na Kinshasa ba caméra na biso ezwaki na ba paroisse na ba butu ba bazali ko ya ko kongola ba mbongo ya tintani. Est-ce que mbongo ya tintani ya lingomba est-ce que batu il faut ba ya ko kongola ka yango
Est-ce que ba SPC bato boende bayaka kozwa mbongo ya lingomba ou bien mbongo ya lingomba ezali na ba canalisation oyo yango esalaka nini ekendelaka e banganga nzambe wana bazali kozwa ba pression banganga nzambe na ba paroisse surtout na ville ya Kinshasa ba pasteur oyo tozali na bango na ville ya Kinshasa bazali na ba pression ya kosakana te ba département ebele na kati ya ville ya Kinshasa bazali na ba pression ya kosakana te ba papa misusu basi bakomi mikolo mingi pe bazali na ba tension mingi pe bazali na ba makambu ya ndenge ba maladie ya ndenge na ndenge mais nous avons fait un effort ya koluka ete to sangisi ba jeune moko batu ya kanza batu ya ba courage bato babangaka batu te bato bazalaka na soni te bato babwaka kimondimi libanda to sangisi bango po balukaka ndenge nini bakotambolaka na ba paroisse pona ko grimasaka ba pasteur na ba responsable oyo bazali kosala sala ba misala misusu na kati na lingomba. C'est pas bien. Lingomba etambolaka ndenge wana te. Wana ezali alerte kaka oyo tolingaki kosala poete tango lingomba bozali kotala makambo ya lukutakana. Bokeba na batu ya kanza. C'est-à-dire bo analyser ba fait oyo bozali komona na kati na lingomba ete makambo boye ezali kokende malamu te. Ezana ba message ebele ya ba papa po oyo ezali ko contredire volonté ya papa Simon Kimbangu Kianga. Oyo ezali ko contredire volonté ya papa Simon Kimbangu Kianga. Bandi mebele bazali ko sepela na eloko wana. Soki tosali ba témoignage ya koluka koyeba batu oyo papa apo yebo kwa zongisi sima. Soki tosali ba témoignage ya koluka koyeba batu oyo papa apo abeti sima bafuna kati ya lingomba. Soki tosali ba témoignage ya koluka koyeba batu oyo papa apo alongoli sina lingomba ezali énorme. Ezali ebele. Parce que motuna eye papa apo à côté si déjà batu boni na lingomba. Moni papa po à côté si déjà batu boni na lingomba. Donc tant que tozali koloba boye na yo moko pe papa po teyama parce que yo okende ki 26 avant bokende 26 au finga mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu. Problème les ali. Nzambe alingi sawa. Mais bizaleli na yo soki échanger te. Biso pe tokotika te. Tokotika te yo obebisa milimo ya ba. Tokoteya na yo na baye bazali kolanda yo na baye pe bazali koyokela yo tokoteya bino nyonso. Po ezate ke papa analyste po nani bana kobanga papa po bande koteya ete biso teya ka batu nyonso wana ezali musala na biso teya ka mutu nyonso soto sali musala ndenge ba papa batindaki to beteli yo maboko to sepeli parce que lingomba oyo mutu na mutu azana rôle na ye koya kosala makambo ezali ya yo te ola kisaki yanke alo bakotika yo te biso to koteya. Soki oyoki soki po oyoki te biso tozali kuna te mkola suka tokoloba kaka toteyaki esili toleki na likambo oyo tolingaki kosala lokola alerte